show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Itualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi akunga okamba bana Saint-Paul et papa au fleur akunga biso bana Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengi lisanga boboto boneko esengo mbote mingi na balandi radio lisanga tokutana na bino su pokwa lelo pokwa mokolo moi jeudi mokolo ya le 1er novembre 2012 tokaba na bino susu ngongo ya motuya oyo kosala ite na bino na biso tokoka kozala mpenza na boyebi po na tokufa te na mokili oyo toya oboko keza bino esuki tenge radio lisanga esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais tozali koemettre à partir ya ngumba Amsterdam baye balingi koyeba mingi sur radio lisanga pe fondation lisanga tokoyesa bino ete radio lisanga yango ezali moko ya baaktivité ya fondation lisanga point de soutien congolais awa na Pays-Bas nde fondation lisanga ezali mpo na kosala ete baye batali bato bafandi na Pays-Bas oyo bauti na mboka République démocratique du Congo to pe ndinga soki baza na besoin ya kozwa lisungi ya koyeba lolenge kani bakoki kotambola na mboka oyo tozali ata soki bakwe na makambo mosusu mpona koyeba lolenge kani bakoka kobima na makambo ekpeli bango fondation lisanga ezali wana pe lisusu mpona baye ezali na mboka République démocratique du Congo to awa koluka lolenge kani ya kosala ete bayi kuna na mboka pe bakoka kozwa lisungi na ndenge oyo ekosalisa ezala kote social économique to pe na kote oyo babengi ya droit de l'homme mpona kosala ete barespecte pe bomoto ya bato mpona koyeba mingi www.lisanga.nl kuna mpokomona matali fondation lisanga pe radio lisanga bokoki pe kotala na contact mpona koluka kokontakte biso mpona na ntango boyi na likambo oyo ya kokabola na biso ezala mpona radio ezala mpona fondation lisanga ezala na situation na bino to batali litali communauté na biso nakobandaka pe boye nakobwaka pe appel ya koloba ete bajeune oyo bayi na engumba Amsterdam to na ndinga soki omoni ete okokoka nano kokima mbango mpo oyi nano jeune ndenge balobaka tozali na besoin ya moko na bino pamba te bazali kobongisa filme moko basala reportage moko na jeune ndenge wana awa na mboka Amsterdam na ndenge nationalité zali mingi awa plus de 150 luki jeune oyo bakokoka kobeta lisolo ya ndenge bakopase journée na bango awa oyo baza na lien na engumba Amsterdam nde bakofilme yango ekozwa 2 semaines
pona ba ya pe kolakisa yango na television ya monene awa na mboka peiba. Baye bakolanda biso soki boyebi moko oyo akokoka tango mosusu kondima kosala eloko ndenge wana ya malamu, akobeta lisolo bakofilme babisika ya kende kotambola baplace oyo ye mesana kokendeke mingi pe makambo oyo ye mesana kosala epe abeta lisolo ndenge akolekela bomoi na yawa akende pe kokutana na bato ya banationalité misusu wana awa na mboka Amsterdam. Nde balukaki biso na Fondation Lisanga Point de Soutien Congolais po batuna biso toluka pe jeune congolais oyo ako participer na tournage wana oyo bakosala film wana ya reportage. Occasion yango oyo amoni ete akoka pe kolakisa lisusu elongi ya République démocratique du Congo mpona kotalisa loyenge kani pe tozalaka kaka absente yango oyo tolobi boye oyo ayoki pe akoka kotambusa sango yango na ndinga na ye asalela biso pe yango biso pe lokola tokobete pe baporte mingi tokosalaka boye na banzela misusu pe toyi nango po toluka moto oyo ainano elenge mobali kondima kotalisa elongi ya République démocratique du Congo awa na ndenge ya bongoto. Tobandi boye tokoyebisa bino pokwa lelo tokosola bino masolo mazaka ebele oyo toponaka nde kopona oyo tokabolango na bino ndenge tosalaka tango nyonso na tango pe toluki tokoluka moto elenge oyo akoloba na kati na tournage ya film oyo ya reportage mpona ba différentes nationalités na ngomba Amsterdam. Akoloba pe mpona baye bakozala na tournage wana te, mpona pe baye bakokoka kozala wana te, pe baye pe bakokoka koloba wana te. Nde biso topesaka penza mateya na biso na lolenge oyo ete esengeli kolobela pe basusu na ntango oyo bango bakokoka koloba te, bayi na makoki ya koloba te mpona basituation na bango. Po mingi pe bazali koboma bango na mokili oyo tozali koniokola bango pe makasi kasi bazali na makoki ya koloba mpona bango moko te. Na mpokwa oyo ya lelo tozali likanisi na biso ekei na Docteur Mukwege oyo boyebi bandaki kosalisa ba femme violée kuna na Est République démocratique du Congo. Boyoki na ti yango na passé pamba te basali ye mabe ndenge boselaki pe koyoka pe koyeba na banza ndenge bakotelaki epai na ye koboma sentinelle na ye nde azalaki su na sécurité te, esengeleki na ye koluka esika ya kende komibatela nde toyokaki ete akendeki na mboka Burundi kuna akendeki mpona kobomba nzoto na ye pe mpo ya libota na ye. Tokaki ete mokomo wa lelo esengeleki leka conférence moko a partir ya Norvège kuna Suède soki tokosente kasi tozwi nano rapporte na lenge oyo lekeleki likanisi na biso ekei na ye mpenza mpona oyo basali bebisi lisungi ezalaki na ba femme violée nyonso wana oyo baza kokokata koloba te
mabe oyo ezali kokwela bango oyo leta kuna na mboka République démocratique aza te mpona protéger bango, asunga bango, apesa bango oyo esengeleki valeur, réputation, honneur na bango, kasi ye apesaki yango na ndenge mosusu atako akokaki prévenir te mpona bazala viole to basusu mpe bakoma viole, kasi ayaki ata kosunga bango mpo bakoba na bomoi. Nde tolobeli ye na pokwa lelo ete likambo basali ye koboma sentinelle na ye koluka koboma ye mpo wana ezalaki attentat bayaki kosala na bomoi bwa ye, to kondane yango makasi mpe oyo nyonso tokotia yango ebe na moto ya soi-disant baautorité ya République démocratique du Congo oyo bazali komonana te na misala na bango esengeleki basala, kasi bazali kosoutenir bacrime de guerre na este kuna po oyo bavictime oyo abandaki kosoigne bazali mpe oyo bakweyaki bavictime na guerre oyo ekosalama ya rebellion eza na soutien ya Rwanda oyo kunda bato arakimela kuna oyo Bosco Tangada aza sous mandat d'arrêt international awa CPI awa na Denar na La Haye na mboka Pays-Bas, kasi Polyte Kanambe alias Joseph Kabila aza koprotege ye po ye aya te. Nde bokomona tina nini toboyaka régime oyo ya lokuta oyo ezali kuna na mboka ya République démocratique du Congo po ezali mpona peuple te. Nde likanisi na biso ekei wana po tokokaki kozela kaka te ezala ngai mpo naloba mpo nakokoka mpe koloba te, moto mpe akolobela ngai akozala te soki nazali kolobela basusu te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo, rest in peace. Tozali kokoba na Radio Lisanga ya pokwa mwalelo na makambo nyonso ebele tozali na yango ya kokabola na bino. Nde toko yebisa bino nano pe makambo mosusu na bokuse oyo etali mboka Pays-Bas po mingi na biso pe tofandi awa na Pays-Bas tozali na makambo ebele na mikolo tozali oyo toza na mposa ya koyeba basusu bakomonaka to bakoyokaka pe soki ekokoka mpo na bango to ekokoka te mpo na langue oyo ezali awa tokabola moke oyo toyi nango ya kokabola na bino oyo tomonaki ete yai na ntina mpo tokabola na pokwa mwa lelo. Nde tokokabola yango solo na monoko oyo nakoloba na bino mpo moko te aya koloba na nsima ete ye ayokaki mayambo te pamba te ezalaka na monoko oyo ya ye te. Tokoyebisa bino mingi na likambo etali accord ya gouvernement oyo ekoya na nsima ya belektio esalemaki awa na mboka Pays-Bas, ndenge banégociation esili kosalema mpe basili deja kosilisa accord yango. Nde tokoparle na bino na bapoint mosusu oyo tomoni ete ezalaki na ntina ya kosola na bino na yango. Tozali na pokwa lelo ndenge eutaki koloba mawa na bapoint oyo tosilaki kotia pembeni mpona tomeka kosola na bino. Tokoyebisa bino nano likambo oyo etali santé awa na mboka Pays-Bas, likambo etali pe ba service ya l'État, likambo etali likambo ya sécurité sociale awa na mboka Pays-Bas, totoloba assurance sociale, sécurité sociale
na ndenge bokokela nde toko yebisa bino oyo ezali na ntina mpe po toyeba tika ete tobanda likambo oyo etali nano likambo na sante na banza mingi mpe ntango mosusu bosili koyoka ete baprime oyo ya assurance maladie bato bafutaka koma na lolenge mosusu ndenge bakobanda kotalela yango ekobongwana ekozala lisusu te ndenge eza sikoyo bakata motuya moko esengeli moto nyonso afuta comme prime ya assurance ya base sikoyo ezali à peu près 100 € pour na assurance wana ya base sans compter au complément bato bafutaka bato yebe nano na assurance kako ya base nde balobi sikoyo bakosala ete yango banda kotiama na ndenge moto azali koganye ndenge ya barevenu ya moto nde bakotala na barevenu wana boyebi batalaka ezalaka barevenu brut oyo bakotalela na yango mpona bakoka kokata soki moto akofuta boni na assurance maladie yango eza likambo monene pamba te ezali kotushe bato ebele lobami boye bato ya bapanzi sango awa na mboka Pays-Bas baluki mpe kotala lolenge kani yango ekoki kozwa esika na bomoi ya bato balobi ekoki kobanda na 20 € tina 482 € par mois bato kote oyo basali accord na bango ya gouvernement babi te kuna mpe baexagere kozala nango kaka à peu près 400 €. Yango etali boye ezali boyoki montant oyo ya se wana balobi mpe ta mosu ekoza à peu près soki ba 40 toyebi te kasi ndano mpenza eyebami te mpona bafandisi yango boye te koyebisa na bato likambo eyebani mingi ezali bato oyo batushaka na bango moke na sanza bango bakofuta mingi te bakofuta mpe moke ekozala mpe kwa bato bayi kozwa mbongo ya social to bato basalaka bazwaka salaire minimum bango bakofuta sikoyo moke par rapport a ndenge bayi kofuta sikoyo kasi toyebi te soki na pake yango oyo assurance ya base soki ekozala kaka na meme poids na meme valeur oyo ezali sikoyo wana eza mpe motuna mosusu oyo esengeli bato bamituna mpo mingi baza komituna nango te na bapanzisango na bango mingi bazokende ka likambo na mbongo ekobima kasi soki tosali rapport ya mbongo na kalite tokoki mpe ntango mosusu kosimba lisusu motu mpo nano bafandisi pake yango na kati wana te soki bato bakozala bakobeneficie na baswe na olenge kani mpona prime assurance wana ya base bayeba koganye mingi bango nde bakozala bango nde baza touche mingi na mesure oyo na mobeko ya sika oyo ekwei na rappel tokoyebisa bino te eza baparti politique mibale oyo ezali na kati ya accord gouvernemental oyo esalami oyo ekosala ete gouvernement ekoki koya deja basala bani kotala banani bakozwa baposte ministériel mpona poso ekoya bakoka kokota yango ezali FFD na PFNDA ezali mpe baparti mibale minene moko oyo totangi liboso ezali ya droite mosusu oyo totangi mbale ezali ya gauche toyebisaki bino mpe ndenge baelektio elekaki balandaki biso bayebi balandaki te bokende kofuye partout na site na biso na banciennes émissions na bamikolo elektio esalemaki na katikati ya sanza ya septembre donc sanza oyo eleki te na mikolo misusu eyekolanda na nsima bokokutanaka nango kuna bazali koganye mingi ndenge tolobi wana bango bakofuta mbongo mingi mpona assurance de base ekozala kaka na ndenge tolobaki bakosala calcul na ndenge moto azali koganye
batala bakatela bango combien bakofuta. Ba oyo ba si bapusani déjà na ba 30 000 et quelques wana tokotala revenu annuel brut, bakobimisa pe ya bango lomeya mingi mpona kofuta assurance maladie, prime assurance maladie par mois. Soki topusani lisusu na bao bakomi na ba 70 toloba 70 kuna nde ekosala sikoyo soki boleki 70 ekomi kopesa lisusu mobulu mingi nde epesaki bato mwa maboma awa na mboka pe bakoyoka ete soki ekomi bango kuna bakobimisa au moins 400 euros, donc plus de 400 euros par mois mpona kofuta prime ya assurance maladie oyo ya base. Yango bato mingi sikoyo bai na somo ekoti bango panique, badwi peza somo bakobenga na basureur na bango oyo ya maladie mpona kotuna eloko nini ekoki kosalamela bango na prime oyo bango bakofuta. Esuki wana te po mingi mpe batake bato na bango ya baparti politike yango mbale wana badwi ba email mpe makasi oyo bato bati bango mpenza na moto komona ete bakanisaki te soki bavote bango bakwaki kokwea na likambo oyo. Kasi toyebisi bino boye yango ezali mobeko ndenge koya wana baye basali yango balobi ete basali boye mpona kosala ete baye baza koganye mbongo mingi koleka bango pe babimisa mbongo mingi na prime ya assurance maladie. Toyebisi bino toko rapele bino supo ebete oyo nyonso ezali crise économique oyo ebeti bamboko nyonso toali nde kotindaka bango bazwa ba mesure ya kosala ete badiminue badepense ya kese ya leta po bakokanisa makambo na bango ya finance na ndenge oyo basilaki kofandisa na Bruxelles na communauté européenne nde yango bakonyongaka population boye. Kasi balobi ete kote mosusu pe bakopesa na kote ya belasting, kote ya service ya b'impôt balobi diminue mwa moke ndenge bakataka po esala mwa compensation, mais oyebi bino moko ekokompense nyonso te po noki te mesure na bango basali ya kodiminue badepense ya leta ekozala sans effet. Nde yango bato somo eyi na bango kaka. Parti kaka oyo ya gauche oyo ya PVDA bango nde balobi ete bakosoumettre accord yango gouvernemental na congrès ya bato na bango mpona bavalide yango eza boye bakokoka koamande yango te bako ezali kaka to bandima yango mobimba ndenge eza wana to baboya yango mobimba ndenge ezali wana. Kasi kote ya FFD oyo ya droite bango badwi likanisi wana te atako eza na mingongo mosusu etelemaki koloba esengeli mpe basalela bongo kasi na ntango eloko eyi na tradition na bino te eyalaka mpe mpasi mpo bosala yango mbala moko na likambo boyebi ete soki eti bino niamu bokoyeba te soki bokobimela lolenge kani. Wana eza likambo moko ya monene ndenge tolobaki oyo ekozala mpenza na masolo minene pe makambo minene ekobimisa na mboko toali ntango makambo akoyebana ndenge ekolekela. Toza koyesa bino lisusu ete durée oyo ezalaka ya VV uitkering bato bayebi néerlandais bayoki tokoloba boye yango ezali nde mbongo oyo bapesaka ya chômage soki moto asali mosala, soki moto asali akokisi bakondition nyonso bakopesa ye mbongo ya chômage na durée nango ya mobimba ndenge ezalaka sikoyo badiminue balobi maximum nango oyo bakopesa bato bakopesa lisusu ntango molai ya koleka 2 ans te epe ndenge bakopesela yango
diminue noki ekozala sikoyo na ndenge yake mbula liboso kaka nde bakotala ndenge salaire na yo ezalaki. Mbula ya mibale ekokoma mbala moko na 70% ya revenu minimum ndenge bakoki kotalela mpo ya moto moko. Wana eza mpe kaka na ndenge ya bamesure yango ya koluka ete kese ya leta bautilize yango moins mpo na crise économique. Na likambo oyo ndenge touti koloba na bino toko yebisa bino sikoyo tokoti na likambo oyo etali assurance sociale. Likambo ya assurance sociale balobi bakoluka mpe badwi mpe bamesure mpona basala ete badiminue badepense kote wana. Toyebisaki bino mpe na mikolo mineki mpe sikoyo tokoloba na bino su na kati ya kor yango badwi lolenge kani bakosala ete AOV age ya kozwa pension awa boye mata noki mpona esala ete leta abimisa nano mbongo liboso te na bato ezala su 65 te ndenge eza sikoyo ebana komata mata nde mbula batangi nano liboso 67 kasi epekisi mpe te toya komona ete mata kaka na bambula ekoya crise économique ekosala ete leta awa sala lolenge ya koboya kobimisa mbongo ebele mpo bakoka kozala na ndenge bayokani na communauté européenne. Ezali mpe na tokozongela su na likambo oyo ya secteur social oyo toti kotushe wana tokozonga lisusu wana kasi tokosisa nano bapoint mosusu oyo tolingai toyesa bino lisusu na lombango ya marché ya bandako kuna mpe balingi basimba lisusu mpona kotala ndenge nini bakokitisa hypothèque rente aftrek bato oyo basombi bandako ndenge bazwa crédit na babanke intérêt oyo bafutaka wana rente wana bazongiselaka bango ndambo na service ya bimpo batala ndenge nini bakokende kodiminue yango mpona esala ete leta abimisa mbongo mingi su te ndenge abimisa sikoyo mpe kote wana. Kote mpe ya enseignement balobi mpe kuna mpe bazokitisa boyebi tya oyo babengi student financing oyo eza mpona kofinance donc to babourse d'étude bazali mpe kobongola yango ekoma système ya kodefisa oyo bango bazobenga système social ya kodefisa ata ofe carte oyo bapesaka na baétudiant mpona batambola ndenge balingi sikoyo babi ekokoma nde Cortings card donc ekoma carte ya réduction donc so boyoki ekoma carte ya réduction ezoba ete ole ofuta tike mobimbo kofuta ndambu esali yo réduction ekoza su te omatika bopamba pos étudiant yo wana oleki wana toyebisi bino boye ndenge tolobaki bapoint oyo totiaki mpo toloba yango na bino tozali kokoba pamba te tolobaki tokozonga lisusu na bapoint oyo na point oyo ya secteur social mpona likambo oyo etali sécurité sociale awa na mboka Pays-Bas mpona accord gouvernemental oyo etwami soki ezali komonana lolenge kani soki bazwili makambo nini na kati wana bato na biso mpenza bayebi yango mingi te po bato oyo bazwaka IOAV
ezali allocation sociale oyo bapesaka na bato na mobeko mosusu mwa l'etat central oyo etali mingi bato oyo basali misala ntango molai mpe bakomi mikolo mingi sikoyo mosala ekatini bango esili nde bazwaka sorte mosusu ya allocation sociale oyo epesami na lwa mosusu oyo bakobongola mpe lwa wana lokola bakitisi mikolo ya kozwa mbongo ya VV Healthcare oyo ya nini ya chômage. Donc à partir ya 55 ans lwa wana mosusu mpe nde koya kokote remplacer oyo ezalaka IOAV ekokoma IOV. Baye bazali na mposa ya kovivre na balocation sociale oyo babengi Bisons Healthcare ekokoma sikoyo condition au maîtriser néerlandais. Donc condition maîtriser néerlandais et bongo au joie balocation sociale oyo bapesaka na moto soki azali susu na bareveni te aina mosala te. Balobi sikoyo monoko esengeli moto ayekola ayeba yango soki aye kosenga mbongo na social mpo bakoka kopesa yango. Nde bakosala mpe makambo mosusu baya na mobeko na 2014 oyo ekozwa esika ya mobeko ezali sikoyo mpona social yango ekotala mande likambo ya koparticipe kozala mobeko na koparticipe po ete etala bato banso oyo ezala baoyo bai na bandicap bakotisa bango ya mobeko wana na ndenge ya kotala lolenge kani bakosala ete bato basala ata na lomea moke oyo ndenge mpe moto afandi nango na social kasi batala lolenge kani moto akoka kosala nango mosala mpo akola nango eya kopesa ye mosala esika ya mosala mpenza ya mobimba oyo eya kokuba mbongo oyo ekozala au moins salaire minimum na mikomiko ya na nsima. Solo to yebisi bino boye makambo oyo ndenge ezali boye ezali ndenge tolobaki mingi likambo ya crise économique ndenge eye nde ezali ko mema ete basala bopo l'etat a utiliser caisse na ye mingi te mpona kokokana na mibeko bati na Bruxelles communauté européenne. Eloko oyo babengi Zorgtoeslag ndenge tokoyebisa bino boye na ndenge tolobaki na bino mpe na libandeli awo ete prime ya assurance maladie ekodépendre siko na barevenu ezali mpona balongola mbongo oyo bapesaka bato na nzela mosusu na service ya bempo oyo babengi Zorgtoeslag na monoko na bango awa mpona l'etat a utiliser kese na ye mingi te. Ndenge prime ya assurance maladie eza mwa likolo sikoyo l'etat aza kokompense na lolenge wana na service ya bempo sikoyo balongoli compensation wana balobi moto afuta sikoyo na ndenge barevenu na ye ezali kasi kam nyonso ezali wana ndenge tobaki boso bon bakosala calcule yango na ndenge bakotiela wana na pourcentage ya barevenu brut ya bato eyali pasi mingi mpe lokola basali mwa likambo na kati ya mbongo oyo bazwaka na bato na barevenu mpona kopesa na service ya bempo lokola basali ete bakitisa yango mwa moke ekoki mpe kona conséquence ete mbongo oyo bapesaka bato ya allocation sociale bakendeke mpe kokitisa yango mwa moke mpona esala na kese ya l'etat ndenge tolobi bautilize mbongo mingi te mpona ndenge crise économique ebeti bango makasi boye esengeli ete bakokana na mibeko oyo ndenge bati na communauté européenne na Bruxelles mpona kolute contre
crise économique. Excuse sur économie kaka likamona crise économique. D'être évité sur la mesure et que ça pour na sur que ça pour na économie yango emata po esengeli pe bato ba ya pe kozwa confiance na économie pona ekende kasi bato mingi bakoloba ete confiance wana bazali komona te na bamesure oyo soki ekoya mpenza. Tokoloba lisusu bapoint misusu pe oyo ekoconcerne pe basusu kati na biso mpona oyo babengaka aide au développement. Ata soki ngai wa bino oyo soki te mboka okana lobaka ete natikali komona mboka moko te eza oyo babengaki sous-développé ekomi développé na oyo babengaka aide au développement bapesaka na pays na biso kuna kasi balobi yango pe bakodiminue yango makasi bakolongola 1 milliard ya euro mpona bakitisa yango esala ete badepense moins par rapport à ndenge bakoki kodepense. Likambo mosusu mpe oyo ekoconcerne mpe mingi na biso eza likambo etali pardon mpona bana, règlement ya pardon mpona bana. Boyebi likambo oyo ya Mauro oyo elenge mobali oyo akola awa auta na mboka Angola ndenge alelaka na miso na bato na televizion koyoka ete balingaki bazongisa ye kasi toyebisaka bino mpe na ndenge makambo yango elekaki azonga te afanda kasi afanda nano définitivement te. Ntango mosusu mobeko oyo ekosalisa ye mpe afanda définitivement. Yango sikoyo balingi bapesa pardon na bana nyonso oyo bafandi mingi na mboka Pays-Bas awa bakosalela yango lolenge kani bakotala bana oyo ya origine étrangère oyo basi basali mbula 5 tokoleka awa na mboka Pays-Bas. Yango ekoza likambo ekotala bana oyo ya ba demandeur d'asile, ba parents na bango baza ba demandeur d'asile débouté, donc ba demandeur d'asile oyo se rejeter bango procédure ici là kasi ba fanda na noawa ekotala pe ba ama ndenge boyebi à l'instant de milliards à Jésus-Christ, donc ba demandeur d'asile non accompagné ba mineur oyo baya non accompagné basenga asile bango baza concerné na kati wana ata soki basi balekisa 18 ans mais bon so basi basala déjà 5 ans awa boye baza concerné na ntango oyo bayaki awa déjà bazalaki ba mineur bazalaki bana ndenge wana. Likambo oyo eza sikoyo na ba groupe oyo ya bato wana nyonso surtout ba catégorie ya bato wana nyonso oyo bakoki bénéficier na mesure wana oyo ya kinda pardon, donc pardon baopesa na bana mpona autorisation ya séjour awa bakotala pe ete moto wana ezala asilaki kocoopere mpona retour na ye to kozwa bapapier ya retour na mboka na ye. Donc soki esimbaki te wana bakosala mobulu te mpona kopesa moto mokanda. Nde tokoyebisa bino na radio Lisanga ekozala mpe mwa mpasi mpona bango nde bakodetermine soki moto akooperaki to moto akooperaki te, kasi kokoopere yango toyebi te soki bango bakozwela yango na lolenge nini. Nde yango tokotala ntango ekopusana wana soki bakokende na makambo yango ndenge nini, soki te kosenga kaka kosala kaka baaction mpona kotalisa bango na lolenge kani oyo moto mpe asalaki na part na ye kokoopere soki leta moto akokaki te kozongisa moto wana bapesa foti na moto yango soki moke te. Wana toyesi bino boye pamba te tosalaka yango mpe na Fondation Lisanga point de soutien congolais.
tosolo na bino boye toyesaki bino masolo eza ebele ezalaka nango mpe kaka ebele toponaka nde wapi tosolola na bino mokolo nini na lolenge kani nde esalemaka boye elekeleke ndenge tosololaka yango boye. Tozalaka na esengo mingi ya kokabala na bino maye tokoyoka maye tokomona maye tokoyeba biso banso po esala ete tozala bato oyo tokotambola na bomoi na biso na ndenge ekoki na ndenge elongo bani tomiyeba mpe toyeba esika nini tokotia lokolo bisika nyonso oyo tozwami mpenza. Boko limbisa nano moke mpona na zwa telefone balandi ya Radio Lisanga. Hello. Aye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Solo tozali kokoba na Radio Lisanga lokwa nazali ngai moko na studio nde telefone lelaki esengeleki nayeba soki moto yango azalaki na intention aleka na ligne to abeta ye solebe na Kunde Lupin. Boyoki mpe ekwei mpe malamu ndenge tolobi esengeli koloba bayo na ntango bayi na makoki ya koloba te nde tokoyebisa bino na mboka République démocratique du Congo tokei susu kuna na ndenge toti kosola bino makambo na Pays-Bas wapo topemisi nano Pays-Bas po malili ekie makasi ya mishofe nano na mboka République démocratique du Congo kuna moi nde kobeta makasi pe makambo makoleka kuna makambo ya yauli. Toyebisaka bino soki tolobaki ezali na prêtre catholique kuna ezali na ba prêtre catholique oyo basilaki kokanga bango en otage kuna na République démocratique du Congo ebunga bango nde basango eya kobima na nsima wa boya koloba ete bato oyo bakanga bango kuna na Mbao bango baza baprêtre ya Mbao bato oyo bakanga bango kuna basili koloba ete bazali koluka mbongo bango bazali bato ya paroisse catholique Notre-Dame des Pauvres kasi bazali kosenga mbongo mpona batika bango. Ezali na Jean Ndulani pe Edmond Kisugu bango nde bazali kidnappé na groupe ya bato na ba groupe ya bato bazaki na mandoki yango ezaki mokolo ya 19 octobre moleki na Pokwa nde sango oyo eye ya bato oyo bakangaki bango balobi ete bapesa $50,000 américains pona batika bango. Bato bakangaki eza 3 religieux bango nde bazali en otage nde wana pe esengeleki kaka toloba ata soki makasi ya koloba mingi eza esusu te po eza pe mpasi komona ete na mboka yango makambo ya kosolola ezalaka kaka ya mabe biso bato kosala yango te ezali bao bamitilo kwa bakonzi kuna nde bakosala yango po bazokoka te kosala ete mabe oyo eyaka te pe bapia bitumbu ya makasi na basali mabe
baza kuta na contrôle la situation côté wana te. Baza na contrôle ya mabungu na bango. Nde yango wana esengeli tolobelaka yango ebeboye. Mabe ezali partout toboyi te. Na États-Unis bomoni babunda na nature. Bato bazokufa na babombardement balandaki bamoni ndenge maire ya New York alakisi ravage oyo esalami na oyo tokoki momo pepe ya makasi oyo esali kuna. Alobi ete eza lokola ravage oyo esalimaki na bombe atomique na deuxième guerre mondiale. Kasi bango bato babetaki yango te. Kasi soki bomoni alobi boye eza po bofungola mayele. Po mayele ezaka pe ya kokangama ntango mosusu. Kasi ya biso bao babianga bakonzi kuna. Soki baza bakonzi ya solo eloko nini bakosala. Po batikali ata kutu koloba te bamort oyo esalemi na guerre kuna na est soki ezo représente nini na monde. Kaka Kichaku liboso balobaki Rwanda toza na ye na guerre te, toza na ye na likambo te. Lokwa Nations Unies aye na rapport alakisi ete Rwanda aza concerné na likambo biso toyebi deja na guerre kuna na est banda na Laurent Désiré Kabila te sikoyo. Kichaku na bango ye makasi bakomi kotelema liboso ya ba video po baloba na bango na bana poto bayi na chaîne nationale te nini te bango pe basala bango makambo na ba video na ba YouTube bazaka ndenge moko. Sikoyo toloba sikoyo kibokonzi yango ya bango eza ya nini po bazosala mosala te. Soki oza na bokonzi ofanda na kiti ya bokonzi eloko esalaka différence eza mosala oyo ozosala ba effet nango ba résultat wana. Basusu bakoloba kasi lokwa bayi na pareil wana te bango bazobeta tolo imperium. Soki boyi nango bozosalela yango nini boza nango te. Eza pe na maboko na bino te. Yango tolobaki kolemba pasi ntango tolobi likambo na basango oyo tondimaki kutu ata teke tolingai kotia commentaire me totia yango kaka bapasi mawa ya solo. Esengeli mpe kaka tosolaka po toyebi ete etumba ezali tokoya kobeta masolo ya bastratégie etumba boye te ndenge ekokende. Kasi tokoyebisa bino kaka po boyeba boyebi Afrika d'Ar oyo esalemaka na mboka Pays-Bas. Posko tokobeta masolo ya basituation ya mboka République démocratique du Congo toyebi yango soki kuna ezosalema makambo eutaka nde awa po likambo na ba matière première. Afrika d'Ar oyo ezosalama tour oyo awa na mboka Pays-Bas ezosalema na mboka Amsterdam le 17 novembre oyo boye. Ezali na workshop moko ezosalama tobenga conférence moko ezosalama wana yango ekoparle na likambo ya exploitation ya matière première ndenge conflit eza na mboka République démocratique du Congo wana. Donc toyebisi bino boye po na mpamba te baye balingi baya kolanda mokolo wana soki mpe bazala mituna ya makasi babete yango po sikoyo omoni tosangani te ntango tolobaka ete tozali kosala soki tolobaka makambo na biso ya baye bauti mboka Congo awa na mboka Pays-Bas tokotalaka makambo na biso awa tokoloba ete toki kobosa na mboka République démocratique du Congo kuna toti te po ete makambo mingi oyo ekuna etali biso yango oyo sikoyo awa na Amsterdam bazolobela yango makambo na Congo bati wana bato bakolobela yango baholande oyo bati wana po baloba yango moko na kati wana ayi moto na kompani na bango moko oyo esalelaka matière première moko pe ya motuya oyo bajolaka yango pe kuna na mboka République démocratique du Congo oyo ezalaka pe famille moko na bacoltan ye akozala wana akoloba tokoyebisa bino bazalaka na document moko basala awa boye na cadre ya
soki accord soki nini pona kosala exploitation ya matière première wana mboka République démocratique du Congo. Toza na bozindo na lisolo yango oyo akolinga akoki contacter biso Fondation Lisanga point de soutien congolais na ngumba Amsterdam na kati ya Pays-Bas www.lisanga.nl okuta biso kuna nde toko tala okutana na contact ndeni okozwa biso email na biso eza wana info@lisanga.nl tokozwa contact soko du contact na biso numéro ya telefone mpo komona wana tokozala na contact tokotala ndenge nini tokoka kosala ete lisolo ya Congo ebetama te sans congolais azala po tolobaka toujours tala bawana bango baza kokota na Washington bango bazali soki na Bruxelles soki na Paris esika bazobeta kutu lisolo ya Rwanda te me ya Congo. Bon sikoyo eza lisolo ya Congo na mboka yo fandi pe lisolo ya mokete ya munene yo moko yeba soki oyebi ntina na mboka na yo toyebi ntina na mboka na yo te na ntango omilobaka ete yo ozali moto otalaka makambo na mboka République démocratique du Congo. Balandi radio Lisanga tozala bino mpenza tokanisi mpe boye topesi mbote na Joël Losako mingi ndenge ozala biso na ngumba Amsterdam awa SD Malaika son divers pesi yo mpe mbote monene penza tokanisi mpe Fredi na mamiki na pardon toyebi ete yo ebi penza sekele internet longonya na yo mpe tobosani te Naomi ndenge oyo kotala biso mbote mingi Naomi. Bonsoir Naomi. Toza penza na esengo kokabwana na bino susu poko amoko mwalelo ata soki mwa mopepe na mwa malile libando ekosalete mwa mpasi pona kobima na mpoko aboye koyati na studio pona kosala émission boye kosola na bino kasi biso tosala kango po toyebani tolingi tokufa bozoba te. Shadrach Mukalenga topesi yo pe mbote mingi esika ozali na mama Leticia ndoi ya molongani na ngai mbote mingi pe na ndenge pe lekeli boye pe na pesi pe mbala moko mbote na wangai mama Leticia molongani kuna na ndako azali tobosani pete kilo mbote mingi pe longonya na yo poko elamu balandi radio Lisanga boleka weekend malamu masoi bebo oyo tokozangaka te po tokabwaka na bino kasi tokozalaka na bino bebo chaque mardi chaque jeudi de 19h à 20h en direct soki te landa biso na internet totiaka oyo eleka pona ezalaka toujours kitoko pe kosolaka pe ata na sima yango wana to lobi na bino mbote mingi ezalaki wa bino Yesu kitenge tobosana te tokoba na bomoi yango ezali nde tozala penza na boyebi ya solo Selem Voima, la mère d'Alva, Celtime Voima, Céline la Camerounaise, Marianne Rodriguez, la Surinamienne, Peter et Gilbert, la Béninoise, Almire,
président ya Charity na kati ya Carpiche Vieux Moïse Marinis yo toujours mayele na vie na biso toyoki basango na bino na kati ya Amsterdam Victor le grand Cameroun Laetitia mama na Salomo Kitenge na bondeli yo na loyembo beae yo zonga motema mwanga mokita Prince Lubunga tika bipale na lolendo beae libala ebongito yo kanaka Shakira Manzambi mama na Presiston ale mwanda atunaki yo beae brinokoli asengi yo osonga Anne Veta mère double Christopher ale mwanda atunaki yo beae brinokoli asengi yo osonga Emile Kadito mutoto ya Dar es Salaam